na kombo ya tata mwana pe Molimo Santu batata pe ba maman tozali awa na nkamba yelu selemi bilongo mona tozali na nkamba yelu selemi bisirani toye pona milulu ya le 6 avril le tozali le 7 avril kala mingi te tango kite ose eko leka bilongo boyebi ke tozalaka awa toyaka na nini oyo topesaka na Ville Sainte pona botongi nkamba yango tozali awa na responsable ya paroisse ya Saint-Ouen tomoni accompagné na moko ya ba responsable ya mouvement na biso na kati ya paroisse yango tokopesa pa pasteur maloba mais koyebisa biso na ngonga oyo eloko nini bango basali to bamemi mpona paroisse ya Saint-Ouen na milulu miye ya le 6 avril pa pasteur maloba omboka yo avant nakoma tata mwana pe Molimo Santu avant na banda koloba na koprefere nanu nakutani na papa Chideric awa mwana ya paroisse ya Saint-Ouen ayaki avangai nakopesa nanu maloba parce que bango na biso toza na domaine moko te biso toza ba pasteur bango bazali bato bazotala technique donc tout ce qui est architecture tout ce qui est construction na niveau nkamba nakuti awa mpona ndako ya jeteki nakolingana no yazwa maloba nsima ya maloba na ye nde ngai peut-être na kocontinue. Allo papa Chideric Olobini. Merci beaucoup. Ndenge papa pasteur apesinga maloba nga pe nazali moko ya bana ya Saint-Ouen. Vraiment ngai personnellement natondisa mina esengo makasi na komona ata na moni nsima oyo ntango ozoleka déjà bato nyonso baotala nayaki na compte ya ndako na biso ya Saint-Ouen ya GTK particulièrement ndenge papa alobelaki yango na kati ya temple mais kokoma nanga awa papa abengisaki batechnicien nyonso ti tozosala kaka misala ya GTK te to ya dirigeant te mais tozosala maintenant misala ya nkamba mobimba papa azokende kodefa basima ti epai ya baparticulier eloko oyo paroisse ya Saint-Ouen asali lelo je pense que aye kolongola papa mai na miso ndenge mokonzi ayaki awa sima ezalaki so te ata saki moko ya sima na depo ya papa ezalaki te babenga oyo mabe ntina libanda oyo nyonso oza na sima misala nyonso to ekangami mpo asala misala lingomba lelo oyo urgence ozosenga ya sima soki vraiment lingomba asengi biso sima mwana Saint-Ouen esika ozali même ta 10 sacs 100 sacs pesa yango parce que kamba c'est un grand chantier tango sima ezokota awa biso nyonso to towana misala toyebaki ekoti wuti wapi ntango naki Saint-Ouen na mati mbangu na yo omona papa passer en tout cas coup de chapeau na biso nyonso to lelo kaka ndenge ezopesama lelo je pense que egomisilela mpo ekende mbala moko na misala ntango mosusu kutu okoko mpe bon je sais pas papa ndenge akobongisela yango kaka na minute ota mosusu bakobanda deya kozwa yango mpo ekota na misala mpo towana misala ebele awa na kati ya mbandi merci yango wana lokola technicien na ngai na batisa na ndenge papa pasteur apesi ngai maloba na komba tata mwana Molimo Santu amen. Merci Mbuta to pasi siko na responsable na biso yimo ka albanini ezali na komba tata mwana pe Molimo Santu oyo touti kolanda ezali papa Chideric biso nyonso tu toyebi ye ndenge nini asedonaka na misala ya papa Simoki ntango tobandaki opération oyo tozali komona yango kandaki nango léger mais faut vivre yango awa sur place ndenge totelemi awa même chantier na biso palais na biso apesaki biso résidence présidentielle eza ya kokangama mpona batravaux minene te ndenge papa Chideric outi koloba ngai nakendeki kuna mpona kosala plomberie baélectricien bazozanga kaka basima mpona kokanga bajoint donc soki basali place batiaka bainterrupteur na bango nde balekisaka bakabe na bango mpo babouche batrou wana kaka sima ezangi donc eza likambo moko impossible vous pouvez pas vous imaginer ke na nkamba sima eza te mais lelo biso tosali makasi toye nango bato baza surpris donc eloko etikali kaka baya kopunola bashe oyo babanda kozwa yango mwana ya paroisse ya Saint-Ouen oyo osalaki c'est bien oyo mpe osalaki te c'est bien réalité finalité ya likambo yango oyo objectif na biso toatteindre yango te mais nzambe atalaka geste mpo tolobwaki objectif tokóma na 1000 sacs ya nsima mais lelo oyo ndenge eza boye motuka oyo minire moke oyo bomoni eza na 500 sacs ya nsima 500 sacs ya nsima topesi merci na bato nyonso bato mosusu baye kopesa bambongo na bango en famille bato mosusu mpe ndenge katoye kopesa badero résultat nyonso to wana yango oyo
ndenge tozali awa mutuka oyo ezali na location basali déjà 2 jours et demi logiquement lelo bango faut babima peut-être là tokopesa ba sac ya ciment là tokopesa ba cadeau bokomona ke to défiler sans camion parce que bango bakobima donc ndenge ezali awa tozoluka po tosala basala camion ba transférer ba sac de ciment pour que biso to défiler na donc soki bomoni yango te ilili oyo elobela ya makambo bilimo tosali tant que beaucoup mon camion tenait notre tout à l'heure parce que bango za camion à location il faut pas bim donc vous allez obligé à décharger biloko yo pour te libérer camion soki lingomba pesi biso camion to kotia yango na camion lingomba yango nde to ko défiler na soki lingomba pesi biso camion te basima na biso yango yo ezokende na dépôt soki ba décharger ba chauffeur ba bimi chauffeur na biso oyo asungi biso yeyo azali pe mwana ya ndako. Donc, ce que vous avez témoigné de Pesa, les noms de Kamo, tout ça, biso to zoaka yango la léger. Il y a zali monanda. Ça fait combien de temps à cause de ce matin na yelu c'est limité. Donc, yé mo penenga zali wana mouvement o tu ko sala kwa ya na ba sac na biso ya sima oyo. On a yé eza témoignage et puis ezali pe bénédiction pour na yé. Nazaki Mangis, ça fait un bon moment à Kotakawa. Azana yé mona toi. Les misala na yé ils ont permettre d'aider ailleurs. Soka ko pesa no témoignage ya boké ko boyoka yé mo ga sabi. Merci beaucoup, papa. Comment on le centre. C'est vrai que ça fait déjà presque 7 ans. Il se dit ça, il se dit que le tambola, kende, bozonga, voyager, bozongi, tampena comme tel les alphabets, on a beaucoup de choses. Mais elle a dit, l'école a dit ça, qui chassa, pas bienvenue, à checker en contact avec l'école. Donc, on a une opportunité, mon robot. Na saisira qui on a, na zoa qui on a n'engé mon, na cœur ouvert. Na dit que l'autre, oh, on a peine vous allez bénéficier. Et puis, tout ça qui déplacement les 31. Oh, normalement les 31 c'est que qui normalement les premiers déjà faut zone à la chassa, le tekina no ciment, les 3 net au côté de aux ciment oya et quand les 7, et bien les 6. Mais to comme na usine complication mo ko tout impossible. Le nous on a nzamba tout ça la maramna ya poto zone na Kinshasa. Peut-être tu to yokuta na nini donc to fandi on a ti ba ko libérer biso les 3. Donc d'être aux aboués et ça un miracle en Zambie donc franchement en tant que kimbangiste donc la personne Nzambie na biso merci beaucoup na onyo sociale biso oui la suite là nakumba tata mwana pe tata molimo papa pasteur ndenge mokonzi asengeli yango basima ya evanda na mausolée ya papa Regain yango ya za kokota ozomona mutuka bandeko ya 5 yango ozokota na mausolée ya papa ezoya soka tala soka oleka te atala donc biloko na biso ya bandimi ya paroisse Saint-Ouen directement tant mosusu tokomona papa pasteur bako défiler na échantillon les moko nkolo asengi yango direct ya kokota awa pona misala ezape mwa mingi à partir awa nde bando dispatcher na mususu sala misala ya awa ya kati ya Kilongo mususu ekende na ba chantier place ya zotinda voilà biso batali boso nde tokotisi sima na fête le 6 avril esengo ya biso bana ya Saint-Ouen voilà. Donc awa nde place wazo bongisa sima ezo ya kokota awa ni a place awa nyaso kinde yango ya kokota donc voilà ava c'est tozo continuer awa tozo mona biso nyaso to awa le soir Kilongo ya tata na biso papa José Yangienda na mbuta kwa kiadi ça le soir on a reçu Simon ekota longo na biso nyonso to bana ya Saint-Ouen un reportage moke pour notre monde ke misala na biso tozali kosala ezali kokota na kati ya Yerusalemi pinza. Là maintenant
akei kopesa communiqué na kati ya temple mpona bavolontaire baya kokotisa yango dans l'immédiat. Merci. Échantillon ya sima yango oyo déjà tozokomona ndenge babandi kozwaka malembe bazokendaka na yango en attendant bavolontaire bazoya siko mpona kosilisa yango nyonso tu. Donc voilà. Voilà. Nyonso tozokomona oyo ezali basiment ya paroisse ya Saint-Ouen. Longoni na biso banso tu mwana ya paroisse ya Saint-Ouen oyo akontribuaki mpona botongi ya Yerusalemi. Misala nde epesaka lokumu. Voilà. Ndenge bavolontaire bazoyaka mpona komemaka kenda kotikaka kuna. Merci papa pasteur. La suite toko tindela bino tosala kaka ndenge ye moko papa Mbente alobi. Merci.